Bonjour, bonjour, maman, bonjour, bisika nyonso bozwami. Napesi bino bambote ebele, nayebi ke bozolanda émission na bino ya makusa. Mais mpona lelo nasalaki taba, mais lokola mbula moyena za ba image eza te. Mais toyekaka na finition tozotia na bapo. Pa mama tabo bozomona eza kitoko moko ya kosakana te. Donc tozotia taba oyo na bapo. Tozotia taba na bapo. Mutu nyonso oyo aza na besoin ya taba luka mama spaghetti na numéro na ngai kaka ndenge na yebisaka bino. Numéro na ngai eza 0468 590 532. Ma bandeli 0468 590 532. Soko benginga oza na besoin ya taba oko zwa taba ya kitoko okolia okosepela okozala dessus te. Okozala dessus te. Donc à part taba toza aussi na ngulu na biso pe ya kotumba eza na sebo komona ngona kolakisa bino. Donc taba oyo eza vraiment kitoko. Et puis soki oza na besoin to tumbela o taba ya kitoko ya elengi boye na fête na yo ou soit na mariage na anniversaire donc manifestation tout oza nango o contacter biso na même numéro. Tokosalela yo maboki ya ngulu, tokosalela yo maboki ya ngolo, tokosalela yo taba, toko tout tosala tout peut-être même na ndenge européenne tosalaka. Donc nalingi bino mingi makasi bisika nyonso bozali na kobosana te kopesa ba oyo ngai mbote bisika nyonso baza. Donc nazopesa nano mbote pa mutu alakisanga mosala oyo mwana mukie na boyebi ebele Cécile Yanza motema ya papa Feli. Donc na ninov na pesi bango ba mbote ebele bisika bazana bana bango ba George ba Joanna donc petit la nga India. Donc na pesi bino ba mbote ebele na pesi lisusu mbote ebele et pas petit frère nanga Eric fait mission na Kinshasa. Na pesi mbote ebele et pas la caméraman nanga Didier Oseng l'homme garçon belge bisiko zali. Na pesi mbote ebele et pas la patiente Chango. Donc nayebi koza convalescente menzambe asi abikisi okokoma bien na mobali na papa Nico Kaungu bisika nyonso bozali. Vraiment na pesi bino ba mbote ebele. Donc tozotia nyama na biso na bapo. Donc eza nyama moko na si bomoni bozomona vraiment batumbi yango na ndenge ya bien. Donc boko sepela bozala jamais déçu bandeko. Yango wana moni ke toza ko tiango na bapo. Oza na besoin ya taba benga kaka na numéro. Donc bozala jamais déçu. Donc soko lieta boyo eza vraiment misuni bomoni. Nanda mama miku esangana pota ba pe mo muku apeza la kaza ka misuni apamba te mo mafuta peza la. Donc ça la vraiment bien. Donc bandeko nanga na lingi bino mingi oloba lelo ezate na lingi kana la sabino ke taba ezali ndeka na kometa bino ke oza na besoin to salela yo pondu to lambela ta nzungu mobimba mbongo noka ba pondu wana to lamba ke ba pondu moko donc ya danger. Oza na besoin légumes verts to kolambela yo tout oza na mo besoin. Donc toza wana pona bino mama spaghetti na bino na la kaika bino ke naza pona bino. Omoni peke simbi te to ya si place o bengisi biso to se déplacer. Problème ezate. Toza biso na biso bana Congo te ba mama. To sa na mabe pona ni. To sunga na kaka. Donc c'est ça. Taba oyo ezate taba moko vraiment na éviter la lobani. Donc merci beaucoup. Merci bien mon besoin mon aller na ochango na bapo. Donc kalamingite eza déjà à disposition na bino ndeka na lobaki parce que dame souvent quand ça maman ça veut dire zo lobaka to zo mona te. Yango na zo la sabino ke loko déjà yango yo. Donc so vous avez besoin benga
toyeba ndenge nini tobando sala. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup nalingi bino mingi tokutana mbala ya sima. Ciao, ba bisous. Allô? Yango yo bomoni tabana biso to silisi to classé. Yango yo. Bon, dans la cuisine,